Nzambe apambola yo mama Ana pona message ya liboso. Nzambe apambola ba mama nyonso pe batata na kati na lisanga oyo. Nazobondela Nzambe. Papa na ye lisusu epai na yo lokola mwasi oyo azanga tina. Mena ye kofukama na ekuluzu ya ngolu pona koporte parole na yo liboso ya batata pe ba mama. Nzambe munoko na ngai elenga na masumu te, me munoko na ngai tambusa yango na nzela na molimo. Maloba euta epai na yo nkolo oyo na kososolisa na tongo ya lelo. Na yango nkolo, dispose motema na ngai pe dispose motema ya moko na moko. Na kombo na Yesu nde tobondeli boye. Amen. Tozo continue matei na biso ya ba mama pe tozali kokende nango na suka. Ba mama kutu tosilisi kolobela bango te. Po ba mama ngo babimi ebele na Biblia. Amen. Toza na mukanda ya Matthieu 15. Tozo bandango na verset 21 tina verset 28. Matthieu 15, verset 21 ti na 28. Oyoki kesala milakaka bongo na tango wana pe mwana abikaki. Ba mama, tozali ba mama oyo totelema me tozali ba mama oyo tolala te. Toza ba mama ya kofukama na liloba Nzambe, ba mama oyo bafukamisa mitema na bango pe batata. Na lisolo oyo toye komona mwasi oyo azalaki mopaya, azalaki jifi te. Mwasi oyo autaki Sido, autaki Tire bien-aimé. Na mboka na bango kuna toyebi ke baza batu oyo basalaka bilanga. Bango badoraka biloko oyo ezangi mutu na makolo, bayebaki memi pa Yesu. Me mukolo wana Yesu ndenga banaye kosala parcours na ye. Yesu alekaki na mboka na bango, na mboka ya Tire. Alobi ke mokonzi ngai nazali mopaya, me mwana na ngai azali na pasi, mokonzi sunga ngai. Alleluya ba mama. Na yango tozokota na temi na biso oyo ezali koloba lelo ke maloba ya mwasi ya kondima ezali kisi. Alleluya. Maloba ya mwasi ya kondima ezali kisi na ndenge nini? Maloba ya mwasi ya kondima ezalaka maloba ya esengo. Maloba ya mwasi na kondima ezalaka maloba oyo elendisaka, ezalaka maloba oyo elongolaka mutu na pasi, ezongisi ye na nzela. Ezalaka maloba ya kotiola te, me ezalaka maloba oyo ekendaka tout droit pona mutu asimba nzela ya malamu oyo yakanaki kotambola te. Mutu azali kotengama soki akutani na mama ya malamu bien-aimé, ya motema malamu, mama oyo atambolaka na dafalgan, mama oyo atambolaka na paracetamol, mwana wana to mama wana akobika esika nyonso ya lekaka, atikaka bele lobiko. Amen. Tozali kolobela mwasi ya kana na ye ni kaka na esika oyo. Mwasi yango azalaki nani bien-aimé? Abengamaki mwasi ya kondima. Mwasi oyo andimilaka nanu Nzambe te. Mwasi oyo ayebaka nanu Nzambe te. Mwasi azalaka meme pa Israelite, me mwasi oyo atambolaka na kondima kati na motema na ye. Bien-aimé, makomi elobi Nzambe mususu azali te oyo akoki kobikisa ba maladi. Nzambe mususu azali te oyo akoki kolongola biso na pasi. Nzambe mususu azali te oyo akoki kolokota biso lolenga lokota yo na ngai. Amen. Exode 23, Bible ezali koloba Nzambe mususu azali te bobele ngai. Mwasi oyo azalaki na kondima, lokola kondima ezalaki na Ana.
ana kuna tozali komona abandaki kosenga mwana me mwasi oyo abandaki kosenga lobiko bien-aimé akutanaki na masi ya Yesu oyo ye ayebaki te ole abangaka nga naza na nga jifi te nayebi na nga mutu yango te ekse ya koyoka kombo ya Yesu bien-aimé mwasi oyo apusanaki. Alleluya. Toyebaka yango ke mwasi azalaka na sekele na Nzambe. Sekele mwasi azalaka nango na Nzambe mutu moko ta yebaka yango. Memi mubali na kati ya ndako ayebaka sekele ya yo na ngai na Nzambe te. Haleluya. Sekele ya mwasi pembeni ya Yesu. Mwasi wana fuka misaki motema na ye bien-aimé. Ake kolela tala mwana na ngai. Tango ya mulai. Mwana zali na pasi. Me Yesu azalaki ya koleka. Yesu azalaki ya koleka. Yesu atambolaki na fulu. Bien-aimé na lobaka. Mena kati ya fulu wana bato babikaki te. Bato azalaki kokuta na nzela. Eza bato bazalaki na kondima. Eza pe bato pe ye pa bandaki kobikisa. Alleluya. Yesu akutana na bato ebele oya bikisa. Mwasi oya fukami alobike Yesu masiya mwana na Davidi yokela ngai mawa. Tala mwana na ngai azali kokufa. Tala mwana na ngai azali na milimo mabe. Tala mwana na ngai azali kolala pongite. Yesu atali ye. Alobike ngana yaki pona bato ya Israel. Mengana yaki pona bato na masumu te. Pwete Bible ezali koloba Yesu alingaka kufa ya mutu ya masumu te bien-aimé. Ngolu esalamaki na mwana mwasi oyo ndeko mama pusanaki ndeko mama lakisaki mawa na ye alobike mokonzi ndenge lelo na moni yo soki okosimba mwana na ngai te esili po na ngai mutu mususu akobikisa ye azali te. Alleluya. Mwasi sala action. Mwasi sala action lokola mwasi oya tangaki makila. Mwasi atangaki makila amonaki Yesu na kati ya fulu. Amonaki memi pa Yesu mamonaki fulu. Bible lobi, alleluya. Na Marke 5 bien-aimé. Kobanda na 21. Kuna na se Bible lobi na verset 27. Ke babandaki kofina fina Yesu. Me bato babandaki kofina Yesu. Babika kite. Nani abikaki? Mwasi oya tangaki makila. Na mwana ya Seruse. Mokonzi ya Bayuda eza bango nde bazwaki ngolu. Mukolo wana ngolu epesamelaki bango. Ndenge pe ngolu epesamelaki mwana ya mwasi oyo na nzela mama na ye. Amen. Alobi katanga na za Israeliti te na yeko kweya na makolo na yo mwana na David. Pwete mwasi oyo azalaki jifi te, azalaki origine ya Tyre bien-aimé, azalaki mutu ya Sido, haleluya, azalaki memi pa jif. Malobi ke ngai ndenge na moni yo ndenge lobaki Jacobe, nakotika yote kino kopambola mwana na ngai. Haleluya ba mama. Ba mama toza ba docteur na kati ya mabota na biso. Mama zala docteur na kati ya mabota na biso. Natango probleme kwei, natango mwana za maladi, natango mobile za maladi, natango zui probleme na kati ya ndako na yo. Anva oyebisa likambo wana po ya mutu asunga yo bondela Nzambe. Oza profete na libota na yo, ozali na kisi, sima nango bondeli luka lisungi na mutu songolo mpakala oyo Monika koki kosunga yo. Mama ya mabondeli lokola yo, mama oya tambola kana kisi na motema na ye pona bobunda etumba wana esila. Alleluya. Yesu atali mwasi oyo alobi ngai nakoki kopesa biloko oyo ya bana na ngai baliaka te pwete na pesa yango na bana ya mbwa. Alleluya. Mwasi alobi mokonzi na mawanionso. Mokonzi, haleluya. Bana mpe ya mbana pe bakoki na bango kolokota oye kwe yaka na mabele. Ba mama tozala na kondima lokola Ana. Tozala na kondima lokola mwasi oyo yakana na ene.
tozala na kondima lokola mama Samson. Mama Samson azalaki memi pa disciple bien-aimé, me mukolo wana ngolu epesamelaki ye, akutana na mokonzi na bilanga, akutani na ange alobi na ye, okokumba zemi, okobota mutu ya makasi oyo akobundisa ba Filistien. Alléluia ba mama. Zala mama Marie bien-aimé. Zala mama Marie oya memi mokonzi. Bien-aimé komema mokonzi na kati ya libumu na yo, mimonaka mutuya ozali mutu pamba te mama. Pwete sekele oye lekaki na mama Marie na Jésus Christ ezaka kanzambe kaka na mama Marie batu bakoka koyoka yango. Na silo ana tango azalaki kobondela, sekele ezalaki wana bien-aimé, ezalaki kaka ya ye na nzambe. Elkana zalaki musika, zala Abigail bien-aimé kenda kofuka mana makolo ya David. Alléluia. Fukama na makolo ya David lokola Abigail. Fukama na makolo, haleluya, ya Yesu Masiya lokola Ana. Haleluya. Biblia zaliko lobana kati ya Biblia bikomba bako zalate. Haleluya. Base baba bikomba bako zalate. Pwete Yesu ayebi moko na kati na lisanga. Peut-être ozali na mwana bota kate. Mama itilize kisi na yo. Mwana zala ya mobali, azala ya mwasi. Itilize kisi na yo nzamba pesa yo. Kisi otambola kana yango na molimo. Oye lendi saka. Oye pesa kakimia. Yango anatozali na yango posa. Haleluya. Kondima mwasi oyo, mwasi ya mopaye bikisaki mwana. Biblia zaliko loba maloba wana eningisaki Yesu. Alobike o mama, kondima na yo ebikisi mwana na yo. Haleluya. Yesu asimbaki mwana te, bikamwe salamaki pona mwana oyo abika na nzela ya kondima ya mama na ye bien-aimé. Mwana seruse, haleluya, na Marke 5 bien-aimé. Mwana seruse abikaki pona kondima ya tata na ye. Ba papa esengeli kondima ezala kati na biso. Avantiere na lobaki lingomba ezali mwasi oyo biso nyonso tozali kokenda kongumba melelo lingomba ekufi. Banani batu babomi yango ezali mwasi, ezali mubali, piori pe mwasi. Amemi songi. Mwasi amemi agape na eglise, azali komodira agape ye asali. Mwasi ye na agape na eglise, magapo ye nango ezangi lipamboli. Mwasi azali koya na valizi ya biloko ya koteka, azali kokalikile banani batu bakosomba. Bien-aimé, esengeli totambola na molimo na Nzambe. Haleluya. Alobike mokonzi baba mieti oya mapaye kwe ya kape ngai pe na koki na nga kolokota yango. Mwana na nga koki na ye kolokota yango pona kolia yango. Ba mama toa mutuya, mama oza mutuya. Kozala mama ya le 8 mars ete. Telema na ngwende na yo mama. Telema omema Jésus Christ. Mama ozali na sekele na Nzambe. Pwete mama tango afuka maka banzete kwe yaka. Mama tango akufaka tango atelemaka. Ba flere nyonso ebukana etelemaka. Mama soki azali te na kati ya ndaku, papa zalaka na tina te bien-aimé. Me mama soki azali na kati ya ndaku, mama zala kingo ya papa na kati na ndaku na yo bien-aimé. Papa azali kotambola train, azali kotambusa train, me yo zala waku oyo simbi bapine na sima pwete biloko ekweya te. Alléluia. Mwasi ya kondima, mwasi oyo ndimaki yango mwana na ye abikaki. Mwasi oyo ayambaki Yesu na maloba kaka oyo elobamaki, na miracle oyo ya monaki. Ayambaki Yesu bien-aimé na mukolo wana, ayambaki Yesu. Pwete kondima, haleluya, ebikisaki bomoi na ye. Me Bible ezali koloba na Kana, haleluya, bakana na ye te bien-aimé. Baza batu oyo basala kabilanga bango kutu makambo ya kwa dore ya koluwe bayebaki yango te po baza batu ya agrikola
tour ndenge tolobaka biso na portugais agricola tour bato ya agricola basalaka kaka bilanga mpona kozwa mbuma na bango na bilanga batalaka bawolo na bapalata na bango na mbuma oyo bango batekaka batalaka mbongo na bango me mwasi oyo bien-aimé aponaki pare ya malamu ayaki kokweya na makolo ya Yesu mpona mokolo wana mwana na yabika problemi nini ezotungisa yo kati na bomoi na yo problemi nini ezoderange bana na yo problemi nini ezoderange mobali na yo ata libala ekufa mama komodire tata bana na yo te ata libala ekufa pambola tata ya bana na yo aza mutu oyo ovandaka na ye bambula na bambula pambola ye mekoloka ye te mama lokaka te mama pambolaka ata mobali azali kosala mabe ndenge nini pambola ye mekoloka ye te po ete na ntango yo ozali koloka ye ozali koloka mpe na bana na yo. Aleluya. Mwasi oyo ayaki comprendre ke Yesu azali nzela mpe bomoi. Jean 14:6 po ete Yesu azali koloba moko ta kokende epai ya papa soki aleki na nzela ya Yesu te. Ayaki comprendre ke Yesu Masiya azali mwinda oyo epelaka oyo ekufaka te esengelaki alanda mwinda wana kino na suka. Ayaki comprendre ke Yesu Masiya azali lipa na bomoi bien-aimé lipa oyo esilisaka nzala mbala moko alobi ke lipa oyo basombaka na mbongo te. Ayaki comprendre ke Jésus Christ azali mai na bomoi alobi soki nameli mai namelisi mpe mwana na ngai mpe nabili Yesu oyo ngana mwana na ngai na libota na ngai nakobika. Mama zala Lydia oyo abikisaki libota na kati na ndako na ye. Haleluya. Acte des Apôtres 16 na verset 31 Lydia azali koloba ke ngai na libota na ngai tokondimela Nzambe ngai na ndako na ngai tokopambola Nzambe azali na bomoi. Aleluya bamama. Mwasi oyo akomprandaki ke Yesu azali lisekwa Yesu azali pasteur malamu bien-aimé oyo akotisaka bana pa abimisaka bana oyo akompanyaka bana na kotambola oyo ayaka na bango na kozonga azali musali malamu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Salme 23 en 1. Psaume 23 verset 1. Haleluya. Na mboka tire babandaki kosala misala bien-aimé ya bilanga. Peut-être yo po salaka misala ya bilanga. Peut-être tango ozalaka na mbongo te okanisaka ke Yesu na kolanda ye pona nini. Me Bible ezali koloba totika bao bakufi na mukolo na lelo bamikunda me biso tolanda Jésus Christ de Nazareth. Na yango ngai na libere parole epai ya mama Marie Kise. Alendisa biso lisusu pona liloba kitoko oyo ebimi na tongo na lelo. Aleluya. Pambola yo na malopo menini biso akolakisa biso mwasi oyo akananite ayaki pai na Yesu mpona kosenga lisungi. Mama kotala na ntango na biso ya lelo meme ngai na mituna nga soki ezalaki nga na ntango wana yebi te soki reponse nini yangi na bia na Yesu. Aleluya. Ntango nazo kosenga eloko meme kopesa ngai te pesa ngai reponse ya malamu me oloba na ngai nakopesa bilei na ngai na bana mbwa te. Gloire à Dieu. Oloba ke nayaki mpona bino te nayaki kaka mpona libota ya Israele. Nsima soye kobakisa ke nakopesa bilei na ngai na bana mbwa te. Me mwasi oyo azalaki mpenza ya komikitisa. Meme Yesu apesaki liloba wana alobaki meme kuto lobi boye ngai na yo nakotika otete okobikisa mwana na ngai. Aleluya. Alobi bana ya mbwa baliaka kaka biloko mokonzi na bango akweyisaka na sa mesa. Nakotala na lolenga lisakoli mwasi oyo azolakisa lingomba na Yesu Masiya biso oyo tozalaki bato tobwakama. Po tango Yesu ayaki mission ya Yesu ezalaki mpo ya kokangola bana Israeli. Mission ya Yesu ezalaki mpo ya kobikisa libota na ye ya Jacobe. Aya kobikisa bana Abraham bakangamaki na buumbu.
meko tanga komi pa bana Abrahame bana Jacobe baboyi kotosa ye bandimi ye te bazalaki na miso bazomona te bazalaki na oyo yokaka bazokomprendre makambo Yesu azoloba te mpona nini bana ya Israele ti lelo oyo mingi na bango bazelaka Yesu fo awuta na likolo akita bongo bakondima mwana Nzambe ye ndenge abotamaki na mwasi mingi na bango bandimaka te ke Yesu saya babondelaka kaka Nzambe na bango ya Abraham ya Moïse ya Jacob ya bakoko na bango Nzambe wana babondelaka penza na solo bamipesaka penza na solo nyonso bandimaka Yesu te Yesu batiaka lokola prophète moko abotamaki bandimaka te ke Yesu aza Nzambe nango na ntango ya suka bana Israele yango monaka bitumba esilaka te na mboka na bango bakosambisama makasi bakonyokwama me lokola maloba ya Nzambe aloba oyo aloba fo ekokisama na suka ta banyokwami bakokangolama bango nyonso nsima bakonetwama. Nango bamama na biso tozalaki rejete totangamaki te na mission ya Nzambe me ntango Yesu aye na mokili atali bato ayeli bandimi ye te alobi na yake epai na bato na ngai kasi bato na ngai baningi ngai te akende ye na mokili mobimba apesi liloba nde na bapaya mopaya oyo eza nde yo na ngai mopaya oyo tozokoloba eza nde yo na ngai yo mama oyo azoloba ye tokolia kaka oyo ezokokweya na samesa po mission ya Yesu ezalaki mpona bana Israele toye komona mpe mission ya Paul ntango aza nanu mopakano azolandela bana na Nzambe koboma bango mpona nini bandimelaki Yesu te bango bayebaki kaka Yesu akobuta likolo akokweya ndenge akoyela akobotama na moto te yango bandimaki maloba ya Yesu te azongise kambo yo nini bandimela ngai oyo konyokwama koleka Paul abanda koteya mateya nde na baisraele te na balakisi mibeko te ye nde akotaki mpenza na bamboka oyo ezalaki ya bato bazalaki na droit koyoka liloba na Nzambe te ye abandaki koteya bato mosusu oyo bazalaki bana Israele te epai akotaki na maloba na ye yango tomoni mona akomi mokanda na Efese akomi mokanda na Galati akomi mokanda na Rome akomi mokanda na Kolosai akomi mokanda na Korinto bamboka oyo nyonso yango Paul abandaki kokende mpona kopanza sango malamu mpo moto nyonso ayamba Yesu Masiya lokola mokonzi mobikisi biso nyonso tozwa tozala consise na liloba na Nzambe moto soki so oyambi Yesu Masiya oyambi ye ozwi batemo ndimeli Yesu Masiya na solo elakisiki sokati nzoto mpona ntango wana bazali kobenga biso bato oyo tozalaki Israeli te bato bakata nzoto te mpona ntango wana bato babandaki kokata nzoto bazalaki bana Israeli bamusu bazalaki bato bakata nzoto te ta soko bakata yo nzoto te oza na valeur te na miso ya bato oza kutu na ntina te na miso ya Nzambe mpo bakata yo nzoto te me ntango Paul aye koyamba Yesu yenda akeye pa ya bato bakata nzoto te mateyi nezalaki pa ya bato bakata nzoto te yango ekomaki so bitumba entre bango na bango bayekoli ndenge nini yozokende kaka pa bato esika biso tokokokende te yango monaki Nzambe ayaki kolakisa Pierre ntango azalaki na mboko ya epai akenda kosekosila Tabita akitisalaki elamba ya kotiele banyama nyonso ayebisi Eliya yalobi ngai nakokolia biloko ya mbindo te mpe epekisami alobi lia oyo ngai na pamboli napesi yo eza so mbindo te elakisi ke Eliya akende na bandako nyonso oyo ozomonaka eza ya bato masumu ota te ya liloba na Nzambe yango amemaki ye mpe na ndako ya Corneille oyo azalaki moto ya masumu kasi alingaki Nzambe alingaki losambo Nzambe amemi ye na ndako ya Corneille akekuta ndako ya Corneille etonda na bato akamwe ndenge nini bato oyo incirconcision bayebi Nzambe ntango ateyi bango maloba na Nzambe molimo na Nzambe ekiteli bango akamwe bato oyo bakata nzoto te ndenge nini bazwa molimo
komipesa na nzambe nzambe akolimbisa na nzela ya faiblesse bakotondisa molimo mosantu po te esalela yo po te tozalaki bato tozanga ntina mpe nzambe yesu masiya apesi biso valeur yesu masiya alongoli biso na soni yesu masiya alongoli biso na bowumbu tozwi esika ya kozala bana na nzambe tozalaki nanu kolokota na same siko tolokotaka susu te biso moko tokomi komileya tokomi komilambela yango po te yesu masiya alongoli biso na bowumbu wana haleluya yango ndeko na nga mwasi papa na ngai tozoyoka maloba oyo toyeba kotiaka yango na misala po te nzambe nde azolobela biso nzambe azolobela biso tozalaka noki na koyoka tozala noki na koyoka malembe na kozongisa mwana na nzambe akendeke mbangu na koloba blabla te kwasa moto azosala diare me torefretire nanu po toloba po soki tozokende mbangu tobalobeta kaka mabaku ntango tozoloba mbangu tobanda kokweya yango ekotisaka mobulu kati na bana na nzambe mwasi oyo azalaki na motema monene bamami ye mama ya reprise ya bana mbwa soki ezalaki yo na ngai nde le réseau sociaux nyonso mokili mobimba fo bayeba bango balobi na yo boye kasi mwasi oyo alobi na motema monene mpe nakomikikisa nyonso bana mbwa baliakaka ko mokonzi na bango akweyisaka na sa mesa na yesu elekeli alobi nano namona kondima boye te mama zonga kaka kende mwana nosabiki elekelaki yesu andimaki te moto oyo azali bakata nzoto te akokozala na kondima ndenge wana koleka bato bakata nzoto nango mama tozala na kondima makasi ata bamami yo réponse esui evimbisi motema lokanisa farine ezomata lokanisa balango elingi etoboka zala na motema monene loba na motema yango okopasuka te nalobi nokita okopasuka te ti yo kozwa eyano mpo ozongisa na moto wana toya tozala na bareponse malamu ya kozongisa lokola ndeko mwasi oyo tokokozwa mpe ndeko exemple ya mwasi ya Sunam mwasi oyo Eliya atongelaki ye ndako ntango Eliya banda kokenda ndako na bango bazalaki na mobali na ye bazalaki na biloko nyonso bozwi nyonso mpe bazalaki na mwana te Eliya abondelaki mpo na mwasi wana azwi mwana wana ntango apusani aye kozwa fievre kaka motu pasi mwana wana akufi mwasi wana asalaki nini alobi kutu na mobali teke mwana na biso akufi nde na basali amati kaka azwi chevali na ye epai Elize alobi nga nasengaki yo mwana te moto olobaki nga mwana mpona ye nyonso ekweyi kuna ezaka yo moko kende kosala atimi nzela na Elize bangi Elize azongisaki mwana wana na bomoi tala kondima ya mwasi oyo lisusu mama soki ezalaki na nga motu mwana kofi tina kobanda kosote koganga wana ti epai Elize azali akoyeba kaka kuna makambo ekweyi me mwasi wana no tala komikitisa lokasaka mwasi oyo akananite mwasi oyo yesu apesaki réponse mwasi oyo mpe ya Sunam azalaki ndenge moko mwana akufi atie na etage alalisi ye azwi cheval akei ntango bakutani kutu na basali Elize batuni mama oza bien naza bien oza malamu opokufi toza malamu mobali nekoya na bilanga azoyeba te na batravailleur kolekuna na ndako edembelali ye moko azosala mission nyonso matozala basi ntango tozoyoka baexemple ya basi oyo bango mpe bazalaki basi lokola biso ntango toyoka oza mwasi lokola mondimi na kati eglize tozwa baexemple ya bato oyo basi na mibali tozala na mitema monene tika nzambe apambola mama makesa yeli biso liloba oyo na bandeko nyonso tozali kati na lisanga nzambe asunga biso natiki maloba na mama Ana merci. Merci pour ma question. Pour y aller sur la, nous avons pas pour aller pas pour la maman Maria, pas pour la question bien sûr. So yo kipenda ke mwasi oyo azalaki mupaya. Yesu tango yake ayelaki bapaya te me ayaki kaka kuna mboka na ye. Me kuna na mboka na ye balingaki ye te. Baliokelaki ye te. Batosaki ye te. Yango mone ye ayaki na ye kosungana mokili mobimba. Tindeka ye kokutana na mwasi oyo ya mopaya ya Kenanite
ayaki koluka ye po abikisa mwana na ye na milimo ya mabe oyo azalaki na mwasi oyo amonaki lisusu teke biso na ye tozalaki na lisanga te me lokola nayebi ye moto mwana na david oyo azosala ya bikamwa na mokili antuka nga na mokili kaka ye moto akoyeba nakobikisa mwana na nga nakobikisa mwana na ngai te nakokende kaka donc mwana azalaki na kofwaka te na ye yango na ayaki nakobika te ye kaka yesu moto akoyeba na mwana na nga yango nalobelaki lisese wana ya biloko ya mamwa mwasi alobi ke mbwa aliaka biloko oyo nkolo na yango akwesaka na se ya mesa mpona nini ondima oyo ezalaki kati na ye yango wana esalaki ndenge wana mo bandeko yesu ayaki mpona bato nyonso totayela liboso ndenge tozoloba yango kaka ye mamara alobi ayaki kaka mpona na bato na ye mpona ya israele kasi bandimaki ye te donc badisprezaki ye bamonaki ye pamba na miso na bango babandeki kobenga ye ye fo azala mokonzi mpona nini azali mwana ya charpentier tata na ye joseph bazali kosalaki charpentier bango mibale kuna mpona nini abotamaki na nzoto ya moto Alléluia. yango na bamonaki ke akoki kozala mokonzi ata mokolo moko te mpo azali mwana ya charpentier lokola bayebaki ntina te yango na yesu ayaki koyengayenga na ye na mokili mobimba yango na bandeko na ngai tozoyoka baexemple ya bamama mingi soki totali ruti bazalaki kosambela banzambe bikeko bayebaki nzambe ya solo te azalaki mopaya ntango alandisi mokilo na ye naomi ti kuna na betelehem epai akendeki koyebela nzambe ya solo epai ayebelaki ke bikeko na biso tosambelaka kuna eza banzambe te nzambe ya solo ye oyo nga na ye kokute mpa mokilo na nga na betelehem ye wana amemelaki ya ye bolamu nyonso oyo akutanaki na yango ya kobalana na bowaji mpona nini kolanda moto oyo aza kosambela nzambe ya solo ezala ana mpe ezala eli kutu ayebaki ana teke ye mwasi azosala nini me azalaki kosambela na kati ya lingomba na ye na sion azalaki komona ye ntango nyonso me mokolo ana akendeki kosambela na dimension oyo amatisaki ya priere eyokanaka mongongo te kaka na se ya motema eli abengaki ye moto ya molangwa abosani ke mwasi oyo ayaka kosambela ya mikolo nyonso na mobali na ye na mbanda na bana nime mokolo na benge moto ya molangwa mpe kosila lerne me ye apesaki ye réponse na komikitisa nyonso ezalamo masanga te nazali moto ya mawa na ye epai ya nzambe po ayokelanga mawa apesaka eloko naza nango posa tala moto ya mondima ndenge ezalaka yo moto mosusu olangwe te tosoba lino ndenge wana kasi na miniti oyo okobanda kofinga moto na ndenge alobi omoni ye na langwe oyoki nga na solo masanga wapi yo moto osombeli nga masanga nga na langwe me ana tala exemple azolakisa biso babengi moto ya molangwa bamimisi kutu na eglize abima akende kolangwa epai mosusu kasi apesi réponse na kondima nyonso nazali moto ya mawa naye kaka kosenga oyo ezali posa na ngai epai ya nzambe mpo apesa ngai yango ntango ayoki ndenge wana asusumuki kende na mobodo nzambe ya israele akokisela yo eloko oyo osengi ana mpe asepelaki ntango azwi liso réponse wana ntango eli apesi ye asepelaki yango wana abimaki ake na ye na ndako akomi na ndako na ye alie na ye ameli na ye donk esengo eyeli epo ayebi ke oyo ngai nasengaki epai ya nzambe mosali lisusu abakisi oyo aye donk nakozwa yango yango na bamama na ngai tozala bandimi ya solo mpo bandimi ya lelo ezali yo na ngai ezali motu wana mama wana tozolobela te mama wana ntango na bango eseleka me ntango oyo yango tozolobela ya yo na ngai biso nde bamama ya bandimi ya lelo totali polo aniokolaki bandimi na ntango wana ya yuda koboma kotia bango na baboloko kokare bango na banzela me ayebaka te nzoka nzambe akatia ye deja elembo na kati ya libuku yango wana bango mama na ye ava botama azalaki deja na elembo ye akoservir nzambe po tomonaka nzambe atikaka nano temps na moto sala oyo ezali baposa na yo me ntango ngonga ya nzambe ebetaka okoka soki kosala likambo ozali kosala te yango tomonaka polo ntango bazokende na bato ne na nzela damas bakende kosala lisusu eyoma kuna esika akende kokutana na yesu po amona ngonga na ye ebetaki deja po akoka koservir nzambe
yango tomona mpe polo abala te alobaki soki abale akokoservire nzambe te mpo akomona bakakama ntango so akokoservire nzambe te mpo ntango akobala mwasi alela mwana abela mwana alingi akende kosala mosala nzambe papa yaka mwana azobela tokema na hopital papa yaka balobi kuna mama na aboyaki makambo wana nyonso ya mokili yango alingaki te amonaki malamu azala na ye ekomba malamu kuna azala na ye ndenge wana abala te po akoka koservire nzambe na ye biso na ntango oyo soki babengi oke mama kingani yaka koservire nzambe na vi na yo kobala te nani akondima yango nabala te mpona koservire kaka nzambe bongo nakobota te nakobota te bandenge na bana na bango wana azanga mwana me polo amipesaki na mosala ya nzambe abalaki na ye te yango na bandeki mpe koteya bamama oyo bolingi kobala te botikala boyi batata oyo bolingi kobala te botikala boyi me soki bokokanga motema soki bokokanga motema te bobala boyokisa masoni te yango na bandeko na banda tobandaki makambo esanza ya bamama combien de mama tosi tolobeli na makambo ya kitoko tolanda ndakisa ya bamama nyonso wana tolanda ndakisa ya ruti oyo atikaki banzambe bikengo ake kosambela nzambe ya solo ake kokota te na descenda ya yesu gloire à Dieu totalaka rahabi mwasi ya ndumba mpona nini ayaki kokota na descenda ya yesu molamu kaka oyo tosalaka nako ntango ozosala likambo molamu nakondidima mbala moko na foi yango esalaki bato wana nyonso ndenge wana ndeko na ngai soki tosalaka makambo oyo esepelisaka nzambe te tolongwa moto aye epai na yo yamba ye na kimia yoka oyo ye ayeli yo bonso bakopesa réponse ezali te ntango bandi kolobaka kata nasaili yo epai yo olingi kokoma kata nalingi kutu te kokontinue lisusu mama suka kaka wana beka te mte okende te eza mabe yesu ayokaki nano mwasi oyo ya mopaya ayokaki aloba nyonso azalaki nango mposa bongo nsima apesaki réponse me biso tolingaka koyoka likambo moto alingi koloba ntina suka te tolingaka kokata bato me tokataka bato te bamama toyokaka likambo moto aye nango ntina suka maria ayokaki angelo ntina suka makambo nyonso amemelaka ye ata kutu abangaka me na suka nango alobaki kaka esalama ndenge kolo na ngai olingi mwasi manowa mpe ndenge moko azalaki na bilanga angelo abimeli ye alobi na makambo nyonso alobaki na ye apesa ata réponse moko te ni ne dos aloba yango te ayoka kaka nyonso balobaki na ye mpe atosaki asalelaki yango asima nango ayaki na mbongo na ndako aye koyebisa mobali na ye ntango ayebisa mobali na ye mwasi alobiki tobenga lisusu moto yango aya lisusu mpo aseke yo donc bamama bible ezolakisa biso donc ezolakisa biso bakondima ya bamama na biso ya liboso biso mpe tolanda ndakisa wana ya bamama na biso nyonso tozali kolobela soki tokolanda ndakisa wana bamama nakasi tokokweyisaka ata mokolo moko te amen tika nzambe apambola maloba na biso nazongisi maloba epai ya mama makesi nzambe apambola biso na nyonso vraiment tosili koyoka tomoni awa ke eloko nyonso biso ntango tozosenga ngo epai ya nzambe esengeli tozala na titili ya adoration soki totangi bien na verset 25 tokenda komona ke mwasi oyo akendaki na titili ya adoration donc atitili ya adoration esalaki vraiment mosala ya monene lobi ntango mama Maria ateyaki apesaki biso lisese oyo elobelaki lisusu priere ye mpe lisusu akendaki kofukama angumbamaki mutu na se mpona kobondela nzambe ayoka mwana na ye mawa conclusion na biso ezongi ke yo mpe na ngai ntango tosengaka esengeli totala esengeli na biso tolobaka kaka na Matthieu 7:7 ke senga abeta bakofongolila yo eske lolenge na biso akosenga ezalaka ndenge nini mwasi oyo soki akendaki na desordre ndenge mama Ana auti koloba soki akendaki na maloba mabe alingaki mpe alonga te mwana alingaki abika te Ana na temple ntango Eliya azoloba na ye soki Ana apesaki maloba ya kitoko te alingaki azwa mpe Samuele te
eza mpe yo na ngai matei oyo epesameli biso. Ngai kutu ndenge naza bo nazozwa ebele banda tobandaki soki nalobi na banda kopesa bino bachapitre nyonso oyo batei biso deja mpona matei oyo. Antuka gloire emata kaka epai ya Nzambe. Conclusion na biso ezongi kaka epai ya Nzambe tata akamba biso. Nazongisi maloba epai ya mama Esther mpona kotonda malongi. Mama Esther tonda malongi pe otiki journée na maboko ya Nzambe.